au moment où tu as sur l'émission, on a eu le canto aussi au bon sac déjà. Ready à Miss. C'est au bon sac déjà. Quand c'est bien le lobby qui est dans stage. Bon, ça c'est un sucre sucre qui est dans fan dans les camons bon mon thème titi. Non? C'est au bon sac nabiso. Non, batu balimbi sanga pour les camons là. Et ça genre il y a langage on a cause en côté. L'oppression peut faire qu'un sage se comporte en fou. On dit ce qui est précieux les kiming. Même sage à se comporter dans n'importe où Satan qui n'a été. Na cause les redis makamote. Est-ce que d'abord tu peux continuer kanda? C'est que y a papa le tumba et vandi boy. La droite na ngai. Redi a vandi awa. Ngana utu ko beta na podium na zo kita boy. Na le kapina redi. Na kena se incliner na tumba ya papa le tumba. Si manakenda, ozo mo ki ko sala matin. Ngai mutu na telemaki. Na telemi na ke solution de ko na redi to pesa ni mbote. Moto ndimaka pasi po ezali wate. Sima akoma ndiko ndimali wa po eza pasi te. Moto akozala toujours occupé. O azaka na temps libre te. Mais azaka temps ya kokufa. Si c'est mon corps, Afrique Info avec Franck Stemai. Yandankala twende. Pourquoi la vie na biso djuna janana na obana ne bazo sala na musique na biso ya Congo. Moni. Oko beta papa na été. Donc c'est triste. Vieux faut ça na bagarre du corps vieux. Moni. Est-ce que maître Gims atambola yemoko? Na bandi succès liboso na yo siko na maître Gims. Vieux excusez na lo batande ngwana. Faut ba maître ba sa pemeni. Ba entreprise de sécurité. Au pena eli ki ba ina ba teni na bango. S'il faut monter des policiers français, pourquoi pas? Tant que bana basana ba moyen au foot ba frère wana. Basala yango vie moni mabenenge yaka. Et plaisir nanga elika ke bon ba toucher pena profondément quoi. Ah, imaginons que neti boy. Ils a pena que basali mabe. Na éviter surtout tout suka wapi. Abonnez-vous massivement à Wandé Source qui tape dans le terrain à récolter l'information et à vrai s'il vous plaît. Donc Total Afrique Info, Info et Afrique Bimaka, Info et Afrique Bimaka. Mon frère, on a la solution. C'est vrai. Maxi Bio Café. Mon produit oyo et ça la mène à Belgique. Bazuma yele na bango batie. Nzoto na moi ma voix en faiblesse sexuelle et ça la carte. Nzoto un peu de diabète, on nga ma voix na nzoto na mo binzoto kota bikila. Et vous idée. Ozuma imo kwa moto amke. Otie na tasse. Ofungoli. Moi imo tiède. Neti moi chocolat moko bo oyana moi goût moko elengi bo omeli et on comme quelques minutes après au PMI on sentir que biloko elongwa na mokongo ba ozongi ndenge mutaza ala se ba oteka Maxi Bio Café au moment ba oteka tout max ofongoli o fibango ndenge mwana melaka libeli. Vas-y. Maxi Bio Café. Les ongles se sourient na ngai. Je te sais que qu'il a été. Je veux qu'il est le wananzot. Dans la solution. En tout cas, solution à problème à santé nabino, c'est Maxi Bio Café. Vous trouvez ces produits, une seule adresse, chez Swakop. Nous sommes sur l'avenue de la Nation numéro 12, Kinshasa Gombe, référence City Market. Nous sommes juste en face du centre Wallonie-Bruxelles. Maxi Bio Café, la solution à vos problèmes. Il y a tout dedans. Maxi Bio Café original, bande kotomela yango bona santé na biso. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FC Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, twende. X-Bass, Marandura, Franck Stemai.
Excellent, fidèle internaute, merci de votre confiance et fidélité renouvelée sur www.africainfo.net. Grand merci également à tous les amis de Franck Stemay, éparpillés à travers le monde. Voilà, nous sommes toujours là pour vous servir. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes encore revenus chez vous avec l'un de vos artistes préférés qui s'appelle bien sûr Monstre d'amour. Peut-être moi, résumé, il y a déroulement bien sûr obsèque. Il y a Papa Lutumba Simao et puis le loco Matang Eleki. Reprise bien sûr, il y a activité, il y a orchestre culturel pays vie, na yimoko artiste être bouger, est-ce qu'on a mboka parce que ça fait très longtemps. Nous tous single cité. Alors ce que solo na yimo mamuza mo ibele bien na kati wana vie bien sûr ba question que nous boutinde la kibiso et aussi moi ba inquiétude au bozala qui nango concernant artiste na bino to brosser bien sûr ba c'est géniaux sur le lot ensemble bien sûr avec les patrons de l'orchestre culturel pays. Bonjour mon salam. Bonjour Franck Stemay. Vous allez bien, j'espère? Oui, ça va très bien. Ok. Alors, nous avons une annonce dans l'année. J'espère que tous ceux qui toujours banner tendu parce que tous ceux qui n'ont quand même de passer presque un mois. Il y a là, il y a Kanisa, il y a rendre le mois de Souka dans les poètes de Lutumba Simao. Est-ce que Monstre d'amour satisfait dans les couleurs de l'année? Oui, oui. Donc, il faut le pénal comme Zali. Il faut remercier les Congolais surtout. Nous avons remercié les Congolais surtout. Et c'est qu'à tous aux amis. Vraiment, papa Kundami n'a pas honneur surtout. Nous avons fait notre kanisaki. Nous avons fait salami. Ils allaient l'organisation à Batou. Moi, je suis engagé. Mais, tout à suivre l'événement, ça va. Ça va, Monstre d'amour, mais vous avez moins exception. Une émission est là parce que il y a une habitude avant que tu n'aies pas naïf, ou que tu n'aies pas artiste d'amour à mon aime, tu publies à Rayango, tu sais quelques questions, tout ça, par rapport à l'émission est là. Parce que l'émission sera toujours interactive et on a plateau sur la bande à Batou. Si vous Monstre d'amour, au mécanisme, ça est là-bas, il y a ça qui est la matin, le dimanche. La proverbe, c'est-à-dire qu'on a dit si yango. Tu éviter et maintenant qu'on a pas un zambe qui a préparé qui yango et ça m'a dit si au télémimbo et ça dit que on va nous gagner sur la proverbe comment na suka wa toilette na beaucoup. Ah oui, bon, avant de comme en étape j'aurais préféré na résumer na pour na Batou ndenge matanga lekaki. Donc papa Koufaki le 30 mars. Le 31, tous ceux qui déjà appelé par Excellence Bruno Chibala que je salue. Vraiment, merci mingi mokonzi Bruno Chibala l'implication na makambo ya matanga. On a le 31 tout ça dimanche. Siko le 1er avril tout ça qui siko na ministère de la culture. Pour pas premier ministre tout ça à peu près 7 personnes. Mais pas il y a premier ministre comment il plus de 20 personnes parce que matanga les organisations à battre belé la commission est qui est belé mon souci la sécurité ou s'occuper de la mission bako beta ou s'occuper de makambo boy alors makambo est salamaki mais ils ont rappelé batu que corps tango yaki un mardi alors yaki le 26 je pense avril donc nous avons remercié mingi ministre de la culture maman Astrid Madia il y a Zalaki wana dans l'aéroport pour nous réceptionner corps donc tout le long de l'aéroport tout que na morgue il y a hôpital cinquantenaire tout qui corps mais il faut le baquer corps tango longo sikoyo le vendredi na niveau ya morgue tout qui nango ti na place des artistes la victoire pour dévoiler plaque nae tolongwe wana toke place statue oyo Emile Ngoyi Kasongo asalela Papa Lutumba se recueillir wana ko reke sikoyo na ndaku ya Papa Lutumba donc na salon na ye cercueil vandaki wana na salon famille zo qui à peu près 1 heure pona ko on a pena battu sur tobimi quoi on est allé sur les cambo ça sur les camboté que ça sur les camboté que mutu mwaza la wana te comment il na likambuke famille siko atika d'accord à peu près 1 heure tant to longue wana to yena ngusiko na palais du peuple je salue
maman na biso Janine Mabunda yenda za sikoyo présidente de l'Assemblée yende à recueillir corps wana à côté on se qu'on a kati à Palais du Peuple et c'est quand on s'allait qui 3 jours il y a deuil jusqu'à ce que dernier jour tout le monde va conduire bayaki notamment le président de la République Excellence Félix Tshisekedi azalaki wana vraiment personnellement na sepelaki na geste wana mo conduire moi ça le déplacement on a honoré mutu oyo asali mingi pona mboka vraiment na ibné na ko remercier mon conduite vraiment merci beaucoup maintenant on commis na cimetière surprise moko esalaki biso maman Olive Lembe ayaki na cimetière moni amona na ki penate parce que azaki na déplacement je pense que azaki na voyage moko maintenant on a quitté l'aéroport mbala moko direction cimetière et là on est touché qui personnellement touché à makasi moni donc ayaki wana s'incliner à l'Élie mais la fleur na ayaki nango moni ba komi wana couple présidentiel donc honoraire quoi voilà et là on est touché qui biso mingi maman wana tika bisoté donc mais quelques jours après akenek du sous nandaku ya papa Lutumba voilà pour na kokuta na sikoyo na famille du sous et que maman ya maboko pambate asala ki wa ko sala donc voilà en gros ndenge matangele kelaki mais na mokuse nazo remercier excellence Bruno Chibala évidemment maman Astrid Madia Ole Mukendi pour l'organisation et puis yemoko le chef de l'état mais na robo sanate action à excellence Vital Kamere oyo asala ki yamba famille ayambi bango ndenge mokonza yamba ka bato pesi bango makoki pour la makamuni surtout donc vraiment excellence Vital Kamere pas aux alliés vraiment nzamba songayo après ça autour zoluka pour ba idée ande on a tous en besoin moni na maman Olive Salaki mais individuellement ba congolais sikani so bazwa bina mukili na yebi ke bosala quelque chose ninga lobaki to cha musique na ye e betaka et puis bon to kanisa ye quoi lobaki to les laté je pense au moment na matanga nazaki pena olela souté nazaki pena na ola na mot d'ordre habibo les laté yo ata passe l'équipe ngobi mais ya lobaki to les laté do to lelika na kacha mitema to tika papa j'étais présent dans cimetière d'ailleurs dans quelques jours na ozonga sukuna pour la totale comme il y a Kavo ndenge ba osala plutôt Pierre Tombal ndenge ba osala yango pour ni tokena na cimetière parce que yebike na ozonga moni po mingi ba yaka na matanga ba koma na cimetière te ça dit bo sila ni ka wana mais biso to bingi na préféra ka ko keneti na cimetière parce que il faut na yeba hérité que na na cimetière ba laksanga susu mais au moins na yeba comme laksa susu c'est que ba kunaki papa yango azaki na voyage donc on a personnellement la commettre na cimetière. Très bien. Alors ningi pe balobi monstre d'amour ozalaki très impliqué na matanga papa Lutumba. C'est parce que de son vivant ozalaki trop proche na ye parce que tu fais ba artiste amene pe moningia mais il y a tout royo tout munio penza et au fond et au moula. C'était quoi la raison? Oui, non, ils allaient kaka façon ya ko manifester, ya ko soutenir, ya ko zalana moto bozalaki na du vivant atiki. Est-ce que vous se rappelez que papa Lutumba tant dans ça la présentation un livre dans l'hôtel Fleuve Congo na salle ya bakita rouge wana kitaboywana. So talaki papa Lutumba ninga yaki. On comprendre pourquoi nga nazo mitungisa pe boy. Ayaki na ba pantoufle ya chambre. Parce que ma colonie vient pas qui déjà. Ça dit que son amona qui en haut avant on a papa tika na présenter livre. Fanda santé za malamuté. Mais le là nazala ki wana te na moni papa yebo na tali na se ba pantoufle. C'est touchant. Moni. Est-ce que papa Lutumba vraiment s'est déplacé dans ba pantoufle? Il y a chambre. Ti dans l'hôtel du fleuve. Les anini ceux qui ça bolingoté. Les anini ceux qui façon à soutenir te. Na soutenir de son vivant. Est-ce qu'il fallait ni temps à koufi ce qu'on a kagima beaucoup. Bat par le balai par rapport à papa Wemba. Mais oui, je l'ai soutenu jusqu'au bout. Parmi Banzembo où il les a retenus, bat va retenir pendant que hommage à papa Wemba na saliam. Hein? Et ça n'a pas de concurrence. Au moins même maman Amazon se permettait à côté na clip wana pas mon qui sérieux et tout et le tout ça là. Non.
Donc, il y a l'obésalité. Donc, on fait le papa taboulé. Mais je me suis impliqué parce que mon papa taboulé, c'est différent. Azana bana azaki na bana belé. Parce que c'est belé déjà dans l'organisation. Mais aux aliwana, aux joueurs, on a la présence. Voilà. Alors, moi, sur l'amour, l'image est tambolaki, quand on a un ça dit sur les détails, il y a un de Tumba. Et là, comme ça, on comprend qu'il y a un effort au salaire qui me corps et qui mina kutunamba pour que nous toucher ça geste on les a pour nani pour batumi ba comprendre que signification na moté on aussi ba cercueil tango zo que nos côté nanda comme malili. Oui, bon ezaki façon nanga ya opesa yo revoir parce qu'après on a oui nous avons eu l'occasion aussi ba cercueil tango yaki na parler du peuple. Mais en réalité ezalaki geste mo ya opesa yo revoir parce que naïba qui est vraiment difficile à simba sous cercueil wana mon le ko ezala ki sika ba ya suka ifana simba yi na sala ki yango peta mukono perda ki papa na ngamoko biologique na ki muta suka wa simba ki nzoto na ina bonsa ki cravate moni na linga na sala geste moko en fait papa ninga bota biso ngai mona na ye na zaki muta suka na simba yi moni potang bakangi ifonga mi sute ti na nento kono kunai. Voilà, donc on a un appel au Nakawana. On a évité ce artiste Moussouba Sakiango. Mais on a parmi bateau va manifester affection. Parce que le cercueil a moutu, souka koufi. Donc maman ils a campé interdit aussi mbango. Par crainte, vous allez contaminer banini. Mais dans moment là, nous avons une contamination. Nous avons d'abord na sala acte pour yabolingo. Monstre d'amour. Nous tout massimaro, yo mutu baki yango na parler du peuple. Mutunyoso, ce que vous avez à tous les trichés dans la classe. Mais au choix comme occasion de tricher le Tumba, n'a artiste. Oui. Moi c'est d'amour à tricher le Tumba. Ah oui. Ezali, ça dit mais d'abord dans ma cambo il y a un texte. Il y a un verbe, un proverbe. Mais quand c'est colonna route. Donc tricher rien. Mais comment? Hein? Donc mon papier va tricher dans la classe et sous dans la poubelle. Mais si on triche mutu, on tient la poubelle de ni. Donc il y a pendant donc faut reconnaître rien. Là qui n'a mon amuke, on se quand j'aime le quoi ma belé, ou bien on j'aime le salami yango moko, to bazaki batu belé. Mais c'est noté, mutu ça qui on y wana. Ah ngaipe, non ça le fort non le bar le colaye. Voilà. Donc to tricha ba guitariste, yo ka banzemo presque zo bima, yo ka kaka ba guitare on ga yango na yo ki jazz. Odemba. Oyo kapena ke yango ka ebetaka mena ni kolo na ngopena moni donc papa le tout mamoni soza na ndamu na ye biso tout tricher. Alors bino tout tricher mon c'est d'amour ça qui est vrai ba tout no motangi wana tout mona ki yango na ki makasi hein. Oui c'est tout na artiste banini mais mingi penza pe na nenga solo de son voix manifeste ki amour wana te to zongela ba biloko wana te moi ça ko Kolobanini par rapport à Angoulema, ils étaient venus pourquoi? Pour la visibilité. Ils étaient venus parce que l'organisation, pour tout qui permet d'organiser tout le enveloppe, ils allaient qui est donc pour maintenant podium, bah plus sur moi enveloppe pour ça la moi enveloppe. Ils allaient qui ni ne justifie qu'ils présentent sa bateau. Bon, je ne pense pas que ma mission va qui prend l'enveloppe. Non. Nous avons un bango lelo, nous m'attendons à papa ou papa. Nous avons un peu sur $200 pour le transport. Quand tu y es au bac, c'est pas quoi. Donc, Batbayaki pour un bon côté. Batbayaki parce que je pense que l'artiste Ming va regretter qui. Nana mina nga mona kota nga kombote ma epsenga bi ah mais viens surprendre biso akufi avant. Ah. Ça dit qu'ils ont dit ça dit que batwazan netozo kanela ko sala likamo. Ah, nana poto bien nana voir déplacement na goya dans ça likamo pour na voir le tomba. Donc mamu pas akufi. Voilà. Donc je pense que l'artiste Ming va comprendre qui retard to erreur wana ya ko approcher te bazoka saneti tozana e kaka. Et voilà, mais Batbaye qui prend un maman bon côté, Batbaye qui prend plus pour rouler la papa, ils ont compris parce que bénédiction va luka yango. Faut luka bénédiction. Tant papa zo kenene wana, yo ozo sala nini où ils allaient très important que ozo la place ba rouler la papa na côté. Papa le tout maza papa na ngabo côté, azali papa na bisonyo surtout. Donc maître, to tricher maître, to copier na ba ndenge ni surtout lingi. Le maître azalité. Ya ono mona ba chrétien. Attaque une église à Nemobimba. Mais tant que comme un jour à Pâques, il faut y apprendre nini.
pour Jésus-Christ a permis que biso tous un accès facile dans Nzambe jour ya mi pesaki on a sauvé biso ya ngwana la jour on a posé à occupé donc papa ça va kendaki déjà donc il fallait pas mususu va se ressaisir mais je pense que les comme papa le tumba aider biso pour tous à la sikoyo na bomoko to ba na bandako mon to ba na bandako parce que ils ont bien été oui ils allaient possible na artiste oui ils allaient possible na artiste lelo mutuzo kozanga na musique na biso muto ya kosangisa biso il fut un temps c'était papa Taboulay moni soka lobby boye to sali ti ekomi papa Wemba ti quelque part to komaki sikoyo na papa Lutumba sikonde to sali boye mokolo moko te azali wa koloba keno na bengisi ba mise na ndako na ngaba tupe ba ye bango nyoso to ba ye o bazo ki coup de fil. Je pense que l'eau aux abisso les lois en moteur au 5 services. Non, mon santé. Non, non, mais mon santé na bango. Vers qu'est-ce qu'il y a voilà. Viens vers qui na bossa ni kutu le va comment on vraiment merci ming na on nous a sali pour l'organisation à Matanga et s'est impliqué beaucoup. D'ailleurs na le balika moko, mon mission na biso moko il y a azo accompagné mingi papa Wemba de son vivant. New Jack. New Jack, ok. Oui, na Braza. Non. Oui, parce que producteur, il y a qui peut être pour le 24 avril pour la papa Wemba. Papa Wemba. Papa Wemba, ok. À Silsibo, on ne sait pas ce qui s'est passé. Producteur Akimi, ce que la chambre va vendre à l'hôtel Makamutu, bafundi bango, kanga bango. Abi mais ils ont gâté tout qui na producteur. Azaki na Kacho, na Brazzaville. Nous Jack Abengi Werason. New Jack abengi ngai abi bosala quelque chose bafi parce que ngane nazawa fona futa mongo autant bona bima mais na saki ni na benga papa Verkis président abi président yoza président Imiko yomo posa na mutu ya Sokoda bakani moko na biso New Jack azakuna mais il a payé tous les frais. Ah bon? Oui. Ah c'est bien ça. Donc ne nazo bana lelo na tongo ndé a confirmé ngai que non c'est bon batiki. Donc non, nous avons des responsables. Le réseau papa Verkis Abeg Sibiso. Mais au moni la responsabilité mususu motofazo yango face à l'antuto makasi moni à l'antuto makasi moni pona ba era ko lamuka ba présence nesika makome belé. Donc tous on a besoin un moto ya ko. Mais mon son amour ce qui est vrai on a penza te contredire yoté parce que mamiko no minga en tout cas tout c'est lembi déjà. Mais entre Binopé, vous avez déjà bateau sur photo bateau agité mais expérience à Moussala où il faut aller que belle ba mbena sima na bino. Oui. Donc surtout que des bobos la comme ça ça bino bo montrer ba leki bazo ya wana et vous allez souple grave pour na bango. Pour ceux qui bino bo sanganité alors ma musique est comme compliqué. Vous allez la moi génération, c'est qu'il faut sauver quand même la musique à Congo. Oui. Donc vous avez raison. Et là on a le bagage ezali que vraiment bakulutu parce que ngana kolo banana se prononcer na place wana te bakulutu bazali oui ça les fait bien quelque chose bakulutu o bazali boza ba responsable na biso par rapport à âge au monde tingai na koza plus âgé que ba jeune musuba bandi lelo mais bana musique liboso nanga c'est ça moi bana musique kala mingite donc ezali que mais na makambo ezo senga soute que makambo ya muta umela na musique te ezo senga makambo ya âge à un certain âge mutu vraiment bazali bazo responsabilité estime parce que mon son d'amour surtout ba bani musique kala te mais ceux qu'il faut pas classer en tout cas ba classer comme bana mo ga likolo oui merci ça la kuto bani musique sika par rapport au comportement na yo sérieux na yo makambo salaka alors comment quelque part na baleki na ba kuto musuba ko peut-être mon son d'amour kamba biso. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Au moni, parce que tu au moni, ça quand on a église, on débat pas qui m'a poste. En église, ça va être par exemple, si mambon a ma bonza, il me faut banga parce que ce qui est bungi mwandam, les musulmans te ko baluka, les musulmans n'ont pas de problème dans Zambie. Donc, mais ma poste c'est que les wana to banga ngote. Moni, ma poste on a banga personnellement ils allaient me souper à politique. Parce que n'avait pas facilité aux politiciens. Moni, vraiment n'avait pas été politicien bah ça là, on a géré le ministère quoi. Faut ça peut-être certainement na donne en haut. Mais net poste pour na kamba ba musicien na biso. Musique musala oyo lelo nazo sala. Pourquoi pas? Mais
Et ça facilité. Le problème n'est pas que bambise nyon surtout bazala nakati na isika moko boye. Mais faut to na mutu moko boye to yo ke la ko ça peut mot d'ordre. A ko ça peut consigne moko boye to sali ndenge wana. Moni voilà. Et là ils ont biso de yango wana. Mais ce qui est par exemple kulutu na biso lokola nyoka longo. Pour moi la linga mingi ya za nesika wana. Ça en actif en tout cas. Oui, et puis ce qui est là ya lobi na biso loko. Atabo to pesier poste mon côté mais quand mon on a et au sala qui photo sanga na ngati tant au sala émission en moni kulutu na ngai manwa ko waku aleka diboy même to soti kate ah ko tibo pona na rendez-vous nae OK to zaki na lobi ananda ko le lo suto so na kulutu na ngana so ngana apprendre sur histoire ya Zaiko sur makambo ebele moni ah yana to zanayi to so na so na mikolo voilà manwa ko waku auto asawana avandi quelque part wana. Peut-être na souke mission même surtout benga ya pesa batumbote. Alors ndeti kulutu na biso manwa ko soka lobike non. Bon na likama ko loba boya pa iboya. To ya to solo là. Donc mikolo mo bazwa na initiative wana. Non, mon sera mo ko loba na yo boye quelque part fait ton to loba osa ils ont leçon oyo tiré pour la disparition de Tumba Simaro. Oui. Ils ont leçon monene. Ils ont leçon monene pourquoi parce que ba tiraima musuto za nango moni eza nango importante moni suka nango liwa ikanela biso nyoso tu pe liwa ganyanga na ikaka webilo usala nga pasi bozana matanga moni mena ba généraux bazawana mais ba pesi liwa ordre te ba médecin bazali wana mais ba empêcher liwa te ba corps ya ba médecin nyoso tu ezali wana c'est là où on a mon avenir que non et le Congo ndenge Bible zobenga est notre dernier ennemi, c'est-à-dire qu'ils a ennemi moko moins bundisa ezata yango na siko voilà il faut tant aux humains matanga ya monene boye to kanisa pe na biso batotikali elo ni to sala moni nazana ami na moko aswani na mutu pendant que bozana période wana bino master biko bobongisa to bongisa na biso. Mais la temps on a bossé les 2 semaines master kufi siko mituna okene lelandeni pour ba mona bino de bosonaki même contribution au sala on ndenge ni pose ba boniko bisopeto umisa to mona yom to bomisia donc on a photo ça en bonne entente na baninga ko ça la bonne entente na baninga mon ça d'amour to le kamba moko to bi kambo pour tous les cas et bouger les réseaux sociaux il y a quelques je crois des semaines avant les Cambodgiens, il y a un frère qui a dit oui. On a abordé ces gens, tous les gens qui ont parce que ils ont la capacité, et on s'en est battu. Mais ça, les Cambodgiens, surprenant qui battent bien, mais c'est comme on a eu ajustement dans la télévision, mais c'est comme on a un conseiller à la télévision. Mais les conseillers, on a eu un modèle, on a évité, et là, on a les cas qui ne peuvent pas montrer dans nous. Oui, d'abord, nous avons rassuré Batou. Avant de répondre à la question, au moment où nous sommes sur l'émission, nous avons eu le camp aussi de Bonsagi déjà. Rédi à Miss. C'est de Bonsagi déjà. Quand c'est bien, le but que nous avons sagé. Bon, sagé, c'est un peu ce que nous avons fait dans les camouflages, dans le thème, titi. C'est de Bonsagi Nabiso. De Batbaka Moité, souvenez nous dans Makamuna, il n'y a bien. Batbaka Moité, souvent, toi, Nabiso Biezaki, car les camouflages, tous à Yokanate. Donc c'est mon frère mon histoire Mikolo tu vas te passer une absombote ton monique non faut l'exali kamango il est kinango donc monta ça la sous élément sur ba makamwana mais ngana ko s'expliquer boy so tali na Ecclésiaste chapitre 7 verset 7 moni avantage de l'émission ya ngana pour monta ko cha pause akezo pena Bible na ye non nous sommes que vous êtes tu pose que nous la Bible na yo il y a tout continuer téléphone attends la téléphone tu pose donc Ecclésiaste chapitre 7 verset 7 bah le biboy l'oppression peut faire qu'un sage se comporte en fou on dit ce qui précieux les kiming même sage a se comporter dans ndenge moko satana qui na été zo exemple à Jésus-Christ azaki sage très sagement mais asimaki fimute abeta batute yo kasi tanga zobeta bato wana sagesse na esili ezali kaka mais ndenge botungisi mutu na ye sali ke à se comporter na ndenge mo il fallait même pas et je pense même que tanga si zobeta bato fimbu
tantôt c'est reproché que bon fana tu cette manière mususu mais à ça obligé à bêta parce que moi nzamba simba film voilà donc batu ba limbisa langage wana et langage moko fallait pas utiliser en mais il faut na loba boy wana et là on a bezali très important au moins souci à buzz ndé ebimisi makamona na télévision souci à buzz il y a monstre la mort il y a buzz comment on est ça la buzz na mamande ngwana ezana bande kona biso ka to sala ba émission ba yaki na ndako to sala émission mais na moni que parti wana ndenge na lobby mpona ndeko na nga redi ndete na moni binanga na kanda on après tournage on est né to sala no élément to aussi ça peut bon Franck, on est parti on a bolong le loko wana mbala mingi to sala ngo mbalebele on a zambutu bako longo la le muserer mo sala ki ya français moni bako longo la pele mususu ositaye comment mutu mo malamu te ezana makambe bele balongo laka na ebisi bandeko to saki na bango élément na moment oyo papa na ngana bakundi ete bakana nanga oyo koleka nanu na médiaté boko zonga to bandele élément oyo na loba pena bien première partie balekisi na moni on pe internet na bengi mangana bi ça va na sepeli ndenge boti partie oyo na boya ki lekate moni na ebisi yo na mona kamba mo petit frère na nga JP Lukombo mi corazon lokola yaza mingi na ba réseau abenga lobi me fait eloko mo batia na internet tala ndenge ezali na bengi ba garçon na heureusement ba sekita ki pe noki ba longoli yango mais batu si ba mazo ki déjà batu eloko balingaka batu balinga déjà ba zui de place on azolo ba pena ke makambo ya ndeko na nga redi mon so ezaki na volonté na ngai moko ndeloko wana mais to lo ba pe ba bêtise ebele parce que ça infaillible était on a zappé juste était on to vendre pe bo même une émission na lobi mabe mais ana batu on le musu mona Frank Stemai poni na sala mingi bele manayo parce que oyo kaka moni Frank on est parti on a suka na moneza na intéressante ezala pourquoi parce que na pesa exemple moko ngai lelo bato bazola nanga ba comprendre nga bien na bimi sinze momo ko na honorable Alita OK honorable Alita wana bato basi ba moni on internet mais malheureusement tant qu'on nzemo ne bimi papa nanga lutumba kufi na sala kini na tiki mbala moko promotion ya nzembo wana mais soki bato bakoti na site na ngai to ba chaîne officielle chaîne YouTube na ngai Félix Wazekwa officiel soko beti honorable Alita tala nzembo eza wana est-ce que nzembo vena ko telemisa pona mais nzembo kitoko clip kitoko vraiment kitoko c'est rare na sala ba clip ndenge wala mais na télémission on poni ni habité bat ba ko ko sangisa te ndenge ni nazolela papa na ye alobi mwanda musima ngo susu promotion so Alita Chambala retard yango ka yango wana mais lokola tokundi papa bat ba mona sikoyo ke na bandi promotion ya nzembo wana honorable Alita voilà donc ezana makambo susu tantôt tokosa no émission nga sokona lobeli mama honorable Alita na ko bengo pe Frank neni longona na makambo honorable to lobela na makambo papa lotumba to sala yango Frank alors yo soli na baninga ke eloko bobo tia yango te bango bavandi batali babité eloko e bisa vraie discussion donc ça la besoin moko boye pour la chaîne na bango donc moni elo esalinga pasi yango wana nazolo baboye pona bandeko oyo to sala na bino ba émission bo guidara biso pe omoni na poto ezaka difficile so bat baye bango te o futa chanteur wana mbongo ebele pour sala na émission en direct moni ba émission mingi ya poto ezala kaka enregistré ponini il faut équipe na ye ta la pena que non ceux qui momo ka déconner na français même toi na poto même amindele basala la faute en français ba bi que non place lo ba ki français mabe ba longoli place ezaki bo ba otela bino ka o ezali propre alors ceux qui bino bozo sala na biso ba émission omoni place on na déconnaki mais obimisi yango kaka faut sala air moko bino moko censure très bien alors moi seulement eza bonne nouvelle pour na biso parce que souci de la réconciliation. Oui. C'est là qui, quand même, banner, ça dit banner qui tendu et c'est détendre entre Yona frère Nayo, Redi et Amissi. Mais c'est quoi yo, l'élo, très causé l'élo comme on boit parce que public est un public. C'est quoi lobby? Est-ce que Redi monte à lobby? Toi vous êtes l'élo comme monter dans studio entre Yona Baïlo Kanto Redi et Amissi pour
et mais quand un peu quoi apaiser. Mais tant qu'on a loba qui redit pas loba qui n'a été loba on a lobby il a pas loba qui n'a été tout bon obligé de tout ça la featuring mo ka bo pona la sabatu que tout se calmer oh bon ngamu na na kana ningo na tant la zolo ba bozo ma te na nga calme on na kosili redit makamote est-ce que d'abord tu peux continuer kanda cercle ya papa Lutumba evandi boy na droite na ngai redit avandi awa ngana utu ko beta na podium na zo kitaboy na le kapina redi na kena s'incliner na tombo ya papa Lutumba sima na kenda ozumo ngo ki ko sala matin ngai mutu na telemaki na telemi na ke solution de ko nga redi to pesa ni mbote parce que na moni ke donc isalamaki réconciliation libo salami na kati ya nembe comment ozumo na corps ya papa o be bloco fait ça na e garder ba symbole nango papa Lutumba le soki akoye koloba parce que bato yebi ke moto akufi aloba asute aba Félix na tikeli yonde boy yo za se incliner devant tombo na ngai pendant que ndeko na yo za na problème avandi wana na d'abord na sisi na problème na ndeko na nga sima na keko se incliner eza ndingo na ne baloba na bible so za na kanda ekota ti butute quoi si ça na problème na ndeko na yo voilà ola na problème te toza sous na problème na rédité. Oh, ça là qui est mission, toi, dans la commentaire au sala, égougui, échoué. Parce que pour tout ce moment, il a vu nous que jour coréen qui mi barobi ah, ba caméra qui tellement belle habitude de la awa. Redina na waze quoi awa donc ça dit que l'aéroport les oini. Na si batu comme beaucoup c'est le local ndingo na aéroport. Comme beaucoup c'est le local ndingo na. Ozomona. Le local ndingo ne ko sala maté. Na auto lo beloko moko. Pression et ça et koko ça là qui est même sage. Ecclésiaste chapitre 7 verset 7. Jésus-Christ paix asimba ki fimbo. Et puis na mokili moto a manifesté ba kanda ko le nzamba zate mais yo na nzambe. Donc bato bazo kanda lokola neti likamo ko boyete ça dit que sage to mutu mo ya bwania akoza na kanda te. Non akoza na kanda. Yo quand si papa Lutumba tango ba mise na ye ba kité ba ke sala soko de mbawana. Azo se kanaye azaki même na société poza mutabwania toi silika kité asilika kipé bon et ça na makampe wa yebisanga pe alobi ke non tala pourquoi na sepeli na acte ote pona boye non batu balimbisanga pona likambo wana et ça genre ya langage ngwana ko za na côté. Très bien, merci beaucoup monstre d'amour Félix Wazeko. Je pense que bandeko toi à travers le monde pour comprendre parce que ce qui est vrai l'inquiétude des alliés qui ont fait partout. Mais artiste Nabiso, Félix Wazeko, Marambo, Sali, donc je pense que maintenant là c'est Yemoko en personne, Moutazo na Kombo Nazate, Yemoko lobby à bas la polémique sur le dossier Wana entre Yé et Narebi Amsterdam. Il y a fait du Kambouté, Kanda, ça dit échange de paroles, de quoi lobby côté, pas lobby côté et puis bateau va profiter de Kambowana, s'il vous plaît, ça ne sert plus à rien, c'est tout, Bisso Presse. Tous les gens qui ont fait Sakamoto, ils sont vraiment intéressants et puis ils ont aidé. Parce que l'artiste va dans la uni pour que Bisso Presse matière à retraiter. Retraiter, la matière au Italie, l'œuvre, n'a mon salon, on va dire au Sahel. Alors, monstre d'amour, tout le monde a moi qui est thérapeutique. Oui, oui. Le béli en côté, tout comme il voit qu'il y a un programme à studio monstre. Bois ma belle, et ça, il y a tout mêlé nango, non tout l'été. Moyen té donc. Moyen té non, ça dit va toi déjà namu ya ba banzemu ya bois ma belle. To bananga na leteta. Le prince de la rumba, icône d'Afrique, autre mêlé papa Lutumba. Et puis ba générique. Moni. OK. Bomba mwasi na yo na mususu boke wapi. To tikali na des génériques. Article 23. Article 23, il y a une constitution à Bisso. Article 23. Article 23, il y a une constitution à Bisso. Dans une constitution Mboka, et le Binini, Moutouazan a droit, Yako Loba, Oya Lingi. Azan a droit Yako Koma Oyo, Yalingi. Azan a droit à l'accès image Oya Lingi. Mais, et troubler ordre public. Ok. Article 1, il y a Lingi Moya Osakanate. Loba na yo sala makamu yo lingo sala l'accent na yo ba image mais est troublé ordre public parce que ce que troublé ordre public l'état a s'occuper na yo bah oui l'état oui a lobi mais yo mamu loba ki wana mais loba na comme chef de l'état ningo na ten ya na koto OK na to ofingi mutu ba bengango les monsieur sa diffamation ko seli makambo baba no on a liberté d'expression mais il faut le souka mon ningo kendaki boye
opère de liberté. Est-ce que c'est générique? Générique. Générique. C'est générique. Article 23. On se prend en cas pour tout travailler très bien. Ah ouais. Oui. Et c'est là qui nous. Et ça c'est que pour na yangonde, il faut que nous soyons dans studio. OK. Ah, mais quand tout doit travailler l'article 23. Il y a même na senga qui na bateau va soutenir ngai, va soutenir la culture ya mboka. Na tout dans na bango question oyo. Na bi na bango est-ce que album Etika la Kaka Boza Mabe to comme on peut article 23. Moni. Alors bateau balimba répondre ngai plus 243 99 99 33 9 84 ou bien plus 243 99 99 33 9 84 ou comme na WhatsApp tout ce qui est voice na WhatsApp na yoka na sepela mingi pour na komi partager to garder titre on ka Boza Mabe bientôt comme ça on peut na article 23 pour tu na constitution mboka na biso liberté d'expression mais et troubler ordre T. Son ordre comme il troublé et ça l'a bien été. Très bien. Je pense que c'est vraiment très capital. Et là, quand on a mon mais tu as information bien mérité ta mususu. Et ba fanatique to bande comme mususu baza libanda mboko batindela ki yango. Oui. Moko ya bino ba artiste azala ki agressé lobby. Oui. Janana. Oui. Vieux. Vous en a commentaire pour ça. Oui, sincèrement, donc il passe mingi moni. Na évité ce que tu prends ça là ma bien mon kilia. Moni. Ce que ça là on donc ebo ba ebo ko batama. Un bon c'est ka ebo batama. C'est ka ebo batama. Pour moi on a raté. On a ebisio vie wana ça linga passe bon ya osana te. Zomona. Ça linga passe bon ya osana te. Moni. Donc ça attaquer na ndako na ye. 5 personnes à côté liées. Voilà, donc bango lokola sali papa na maître Gims na Dadju babika ke papa na tambola na ba million. Oui mokolo mususu Bill Gates. Bamba na télévision en France. Journaliste a tout ni à l'obine. Wana période wana Bill Gates est l'homme le plus riche du monde. Faut ce que changer. Il change ouais. Ah, c'est comment Jeff Bezos. Mokolo ya Amazon. Journaliste a tout ni Bill Gates, abine ce qu'on a poché ça na combien? Abine na rien. Ah bon? Ah bon, ça dit que ça Bill Gates faut changer 100 000 koto 100 000 au tient na poche ciment pourtant bola kata yo moko. Donc donc vient na biso junana, le gars la banane le ba komba millionnaire. Donc faut soit bimi na tonga ti 10 000 euros, donc 20 000 30 atina ba poche vraiment. Même so boye na ndako na tout ça na porto ma comme ça comme na ba carte. Déjà démarche moko nul et puis ça na ngotina quoi. Dans limite que les Congolais ne pas acte parce que déjà mutuloko vient absolu juna janana na o sala na musique pour na kubundisa yo fanatique donc vraiment faut zaka école mususu ba noir wana na limite Congolais na kati wana et ndenge ba bomaki tanto ba bomaki la ki dubé na l'Afrique du Sud ngana solo na ba sud africain ba habité et ça ba noir mususu ba bomié un Sud-Africain comme malaki du bété symbole l'équipe mingi mutoko la vie na biso juna janana na o bana ne bazo sala na musique na biso ya Congo moni oko beta papa na été donc c'est triste le kamo eleki wana mais eloko ngana oloba nini moko muso na sala ki émission na zolo ba likambo moni na sina sala ki émission na yo na zolo ba toujours il faut tous ala kanaba sécurité. On se rappelle, il y a une émission, on a toujours photos à la sécurité. À un certain moment de la vie, vient à biso jula janana, na ebika olanda élément oyo vie. Oko vanda suteka bo vani na mer na pale na bana kaka. So deti banga maningo na suko yé. C'est ça. Faut ba tout mo ba futa marapo na ba makambo wana. Na porte déjà ba nini. Donc aux star père souci à star aux à la bonne na ebi kenda kuneza musika mingi tena commissariat mais ko compter na commissariat te ko ba la retard ba tomba zomité ozomona ba ibda retard yozo mona mutafuta la première régie des hommes ba apesa ka facture joa ya do bokanga menanda kuna régie des hommes er mo pe er mo pe bozana mungu ate opesi mais échanger facture te donc quand ça te que opo bokanga mana kutu miyibi ba raisonner ndengwa. Vous voyez que bateau le quoi là ba yebike commissariat za pemeni
baza la plus attentif te eza ndenge wana po bino pe bozo kontaka mbila musika te muto kobanga o bango pe babiki justement place to kobangela te yango wana vieux faut ça na bagarde du corps vieux moni est-ce que maître Gims atambola yemoko na bandi succès liboso na yo siko na maître Gims vieux excusez na lobata ndenge wana faut ba maître ba sa pemeni ba entreprise de sécurité au pena eliki ba ina ba teni na bango s'il faut monter mon latana des policiers français pourquoi pas tant bana basana ba moyen au foot ba frère wana basala yango vie moni mabendenge yaka plaisir nanga elika ke bon ba toucher pena profondément quoi imaginons que neti boy ils a pena que basali mabe na éviter surtout to suka wapi ngai nazana passe mingi parce que vie nanga wana juna janana aida ngai na ibandeli ya carrière na ngai na sala na featuring ah bon mais oui kaka nzema on peut ko lobika wana ah bon nzema ngo ngona pe ah bon kasiko kota na internet na site na chaîne na ngai beta beta kaka ah bon donc AH puis BON na point d'exclamation na juna fait juna na mais kitoko ozomona mais bossa la clip ah bon quand on est le biono ndiro yebaki donc ah bon et puis ka bon kaka ah bon titre nzema ngo yango wana ce que voilà clip tout ça là qui ont clipé. Tout ça la clip. Vraiment. Clip stimulant rapé. Vraiment. Bien sûr. Tout ça là na nzembo pena bon. Donc et là qui muko bongo ayi na feti moko na ndinga nzembo wana. Mutu moko ya mayele ayi na feti. Baboyi kokotsa ayi na feti wana parce que ayaki azaki propre penate. Ah donc ça je me ça dit mo konzamboka azaki na question moko fala tuna atuna ki batu. Nini yango na sala ndenge naza bokonzi boye pona soki un jour na longue na nga bokonzi bakanisa ngai kaka babengisaki basage belé entre autres babengisa pe mokwa bongo ah mokwa bongo siko tellement utaki musika mingi atamboli nzoto ekomi salité bilamba pe baby abi non maintenant na répondre nanu na feti wana ke na ke na changer tenue mais tant voyez salité pe na porte babité bamoni lokola clochard babengani habité yo na fait azongi siko na ndako alati abongami atie ba bag siko pena alati tanga yena fait na ba koti avant quand ba no servir biloko olia ba mona kaka azu biloko olia wana abano lesa bilamba aso ko chango be misuna ko chana ba poche bani na ko supa ko sopa na bilamba babi me o sala bo pona ni na habité bino boyamba ngate boyamba ne bilamba pourtant on a changé na yaki ngamo quoi na kota kite mais tant on a changé forme ne boyambi nga on a tika bilamba ilia ya on ne boyambi na fête to boyambi na manifestation mais tout ça là iloko on a vu na vie junana OK moni on a makamu asiko ba lobasu nini ah likamba ya vie junana neni wazeko akoti yango to bandi lelo te na vie na nga wana il s'appelle le monstre d'amour Félix Wazeko Moukou Bongo franchement ils auront toujours élengué à cause du monstre de l'émission et ça leur a toujours plaisir. Voilà pourquoi nous pensons à le Kito, Mr. Uptown, Never Give Up, Black des Dons, les jeunes millionnaires à Londres, Monstre d'amour, jeune Oyo, ma jeune Basali, dans la musique, pour soutenir les journalistes. Franchement, un très 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 bon mec. Noël Okito. Comment on a ça nani? Noël Okito. Noël Okito. On a go never give up. You wanna defat. Mr. Uptown Never Give Up. Non mais Noël passe aux alliés au théâtre parce que bah mécène tout ça on a bon soutien. Oui. Merci beaucoup Monstre d'amour. Nous pensons également à notre vieux Gauthier mascotte, le boss idéal. Grand merci à Mercico, la première dame de Lausanne, Motema Vigo Belisha, pareil à Rich Andy Louawa, un enfant pas comme les autres. Grand merci également à celui qu'on appelle bien sûr le plus beau et le plus élégant de la ville de Birmingham, José Moulumba, le cœur de Béni Barcelone. Merci à notre vieux, bien sûr, celui qu'on appelle Jojo Ngonda, il mène la taille avantageuse. Et pourquoi pas la congolaise Malolo, Alain Tinamo. Merci pour tout. Et puis Luki Kapaya, Château Lobby, merci pour Nakoli, on va qui par château. Merci, donc il n'a pas de château Koli, c'est Zoaki, merci beaucoup. Et puis Gervais et Diendelo, et merci également à Laura Ikas Cartel, pourquoi pas Lina Likouma, la patronne na GB, pourquoi pas aussi bienheureuse Ilaka, depuis plus 21 de la part de Osé Ngalina, donc voilà, et Ndingwana et puis château à Saline Zembasika. Mosi na bolingo na ngayo
Moi si naponana na bala. Chugibité, donc c'est un artiste, mais réalisateur Nabiso et ça Rabiso toujours bien. Monstre d'amour, nous sommes en train de nous approcher vers la fin. Oui. Mais il y a des plaisir aux oiseaux, puis pour que pour ça aussi ces émissions à la rater. Mais vous appelez ma bébé qui passe sur Bélé Photo Tikayo. Tout à fait. Tout c'est là programme parce que en 2019 vous l'avez Biso Yango. Oui. Donc tous un album Nabino où on a tout gardé comme on a Boamabe, bien comme article 23. N'engagez pas vous répondre. N'engagez pas ça là. Voilà. Donc album Tozozong et la Misala, le voilà tout ce qu'on dit papa. Honorable Alita. En attendant donc honorable Alita. Na évité aussi na sala clip à bongo. Moni botala yango bongo ebisanga ke teso sala déjà clip à bongo. Na chaîne YouTube nangai Félix Wazekwa officiel. Bokoti bomona banzembo akala. Bomona o bozana ngo besoin. Même les 3 chansons on a sali na papa Lutumba ezapeka awana. Tozana mémoire ya Nzambe, Adam na Eva na icône d'Afrique. O papa Lutumba yemo zotika maloba na ye lokola ya suka na population. Donc vraiment merci mingi na occasion pesinka. Yo mo yebi moyen na pesa bina mambote zalate parce que bat baleki mingi ozo sala pena fort pour ngai. Mo na bapoto wana na France ozana batuluko ba JP Diamantino babanga ya talo. Ozana mutuluko la JP Masampu. Basé belé ba Eric Ziko debo équipe monene mokonzi Souza kutu Léon ça dit que batu bazali belé moi c'est Hugo fidèle na batu na yo mokonzi Souza il depuis to yoka comme depuis mokonzi Souza kutu Léon lelo loko pesa mbote pe na café Tien Chimanga moni batu ba ebiki tozali ko sala bien te mais mikolo mayele o papa le tumba tikeli ngai to bongisi vous comprenez c'est bien ozomona donc ozobongisa monstre d'amour eza nini yango na pesi mbote na papa Lutumba po azala ki na biso te na pesi mbote na ono likolo fader apiri master nga baza kuna déjà na poto donc ça dit que batu bazali belé vient nga molos règle bovik mwaswa mais sona bandi ba komo yinda mabe mais na linga ki pena présenter ba condoléances na Christian Lusakweno mukolo top Congo à perdre l'équidaya on va dans l'île vraiment inconsolable quoi. Inconsolable bateau ba ibagité à travers l'émission ba yeba bobenga Christian otindele ba message on a profilé déjà bateau na ebinenge za ba message on a ça aide beaucoup vraiment c'est le format et pas aller la PC mboté ça dit que ba master basé belé bon tout beau ça n'a pas été Zeka Luzeka prêtre grand prêtre Zeka Luzeka Jal qui quitte à Saint-Terre pas aux alliés Simeon Musundono l'architecte intelligent mais na éviter kaka parce que balobaki bakomo mais comme moko boye na lobi yango batu bazali mais baloba nanga suka eza na compte musala nzembo na bino ezui retard ya kobima même ya promotion pour na liwa papa Lutumba honorable Alita boyo kaka nzembo ndenge ezali boyo ka nzembo et puis bota la clip ndenge ezali vous comprendre que non pour un clip né en 2019 pour la clip à Kalokolo bananga moni té il y a lelo donc té on est ça pena qui lelo tout travailler bien yango na tiki bino kana honorable Alita ce qui va chanter au débiso toujours en illustration bien sûr honorable Alita un très beau clip bon on a moi avance on a déjà dans la moi avance YouTube mais moi c'est la mon question moi il y a votre boucle pena la boucle parce que tant aux oloba na aux abamo l'inspiration. Monstre d'amour est un ennemi dans la musique congolaise, ennemi. Adversaire, c'est un ennemi. Non, c'est difficile. D'abord, comme on est ennemi dans la langue pénate, mais bon, on a un peu de et Salama, qui n'a pas de karma pas. Est-ce que nous avons un ennemi? Non. Ennemi, normalement, ils ont en français, ils ont un conflit. Parce que biso ndenge to zula ngona lingala ça dit que baba konga neti mama konga ba minduki ça dit ngo bonga mutu te na français yango na moni Google o to zana ngo lelo to salela ngo te to salela ngo te malgré to sunga biso to salela ngo te na peso exemple moko nécropole et là c'est un cimetière mais le quoi la libosa cimetière on a ba comment nécropole oki bina mutu alobi ke bagana kuna na cimetière ya nécropole bagana kuna na cimetière quoi non cimetière on a comme on entre terre et ciel. Le bagua comme on a un cimetière mais le bagua comme synonyme à cimetière.
mais bimisa na appareil na otibeta na Google ka okoti mbala moko pa otali na on eko pa laxini on a ba komika na cimetière donc moni berera nengo wana to kortaka to yebaka mo ennemi et laxika ke muto bosane na conflit mais mutu ni na ngazanga conflit même Jésus Christaki na conflit na bato moni ngazanga conflit est-ce que c'est le moment où lobela ngo pena que non ndeti mutu boy na pesa exemple ya karma pa obi ke tuzanga na conflit na ye masi bongisa to bongisa où est rason tu as un problème Nicolas Café. Ok. Moni. Comprendre. Où est la sonne dans un concert? À la télé, la maman il y a qui bouge sans pimba. Moi la maman a chabou. Café pas zangine la maman. Aïe concert, à mon arabe à côté ça été. Oh. Café va n'attendre la vie mais comment? Na foutu billet mais na ko kene bosote ndingini. À mon arabe ba calé. Poni ni ba bi que non. Il y a comme place présence à l'ité ou rapport bala c'est la mandenge moko to bi mama ndenge za la bana matana podium ti aluka ki za leader que la bala ti yango kutu batu mais na limite que wera son mutapesa ki consigne wana po ya za ko beta na conseil ngalo ko na comprendre que on bien te na moment na mo ngali ti consigne wera mais comment mutakoti te to bongisa yango et ça la coûte même une semaine te vous mona très bien donc ba conflit to akina conflit na de ko nga ready tout bon ici donc mutufa vivra pe bongo moni ba mayo eninga na kate ya on emela pe na batu bien mona mutu na za na problème na batu te nzoka yene mutu na problème pe na batu pozo ko même ko exprimer en côté parce que c'est une question de monstre d'amour il y a pas longtemps awa il kamboka to beta par exemple il y a pas si ya papa na bisulu to banenga kei et comment la musique on dirait ceux qui tel artiste a confié au monde à kamboka lobi yekuta me rocha makolo ate o pe kota kufumni o kuna l'autre wana yako yawate au monde biloko wana quelque part et mais quand il y a un peu ko kabola ba fanatique na bilo c'est pour cela la tunique question là les loto yeba ennemi à monstre d'amour pour yozo au vendre monstre d'amour mais mo kilmo ba yebi kena biso monstre ou rien alors o yoko lo ba fanatique oui ennemi à zate tout ça na ba adversaire moni adversaire na musique moni même temps on ça la featuring na petit na ngai et na obengu tout petit collègue na ngai héritier Gokan voilà moto na tembe tant ça la featuring na mais tout ça qui peka na bina bitumba kaka mais oui na ngore mais quand comment na moment ça la clip vous monde ngana ebisi héritier na héritier mon ngisa boye héritier to la taka normal hein to ta soka normal pour na clip ngo ile kana kaka bien faut mon pièce pétion na bimisaki donc quand il a ngai bangi pièce ngo siko ngai siko na zonga parler na bité toujours songi susu tano ya susu makasi yeba luka susu avec payé par façon mon avis na zo le passe tout ça les loter donc clip ça la maté et c'est ça la musique il faut affrontement faut ça la ramena nenga soin webi ngali kamona loba peut-être na suka wana na leka pena na TV na loba pena ke na leki venyo ka longo mikolo na kobina mais yoka réponse à venyo non ba vient ngona fa ba sala quoi alobani oh alobika mais so wazo ka leki ngas po ya za plus jeune kenga tanga na zaki plus jeune ya omeka o comprendre ta la réponse ne lengi de to liango na fufu vous comprendre vous ka réponse mo zo mabino lokela ngo kwanga c'est dit que mukolo ayebi ke discussion te peta lobika na sens ka ke na lobango awa moni alempela na leki na obina na banga ka buru tilelo na banga ka buru tilelo non na émission na leka buru te mais oyoka alempela komisa ngo problème tala batu na bango besoin na to na bango besoin na Congo yango wana alempela son silinga na bivier okole kana na kobina menena ba acrobatie na leki oka pa pumbukaka apumbukaka ane loko mo sala ka so bozo bino mona bena pumbuki pena ndeti nyao wana ngana osala ondine vous comprenez donc c'est ça. C'est bien ça. Tu peux comprendre que on est allé puis là-bas on a problème dans c'est quoi TR moko eza bongo parce que musa na biso senga moi humiliation pour il fait ça la bongo parce que les loso que vite na imana ba mo beta na bango bongo na ba meli bisika moko ba le bisika moko ba pesa ni mote elingi silimba la moko surtout des mikolo na lobaki yango pe na zoloba naza na posa ya concurrence na orchestre yo komona ke orchestre ka yo komona ke ba ko sala spectacle ndeti culture pays orchestre ngo Emile Obela Emile là ça ponga na déjà prêt moni ba pesa biso ka ta 2 mois ata 2 mois 3 mois tout se préparer to sengi ba konzika na parler na ninyo na pasoti na stade bi na parler du peuple ba tikeli biso yebeta na 25 minutes obeti qu'il tira bino pe obeta na 25 minutes bobo si ça 25 minutes la bino ba passe na ebisio qu'il tira pays vi ko gagner na likamo mususu
na spectacle te orchestre mon côté na Congo ko beta na Afrique kutu Congo kutu sedi mabatro mais na Afrique mobimba puisque tant to salaka oyo babenga ni francophonie biro bolobaki na ganyaki wase ko muta ganyaki mais est-ce que na beta kana ba congolais pourquoi le lot ba bradement wana ba intesi ba bongo za la soute na ebisio enfin ils alaki mo ebele na ba fikini ba ni matozo mo ndo biloko comme ko lemba. C'est ça, il y a un makamu tokoti kanga na baki bralimate. Vous comprenez? Tokoti kanga tena ma baki scolte. Il faut vraiment ministère de la culture zongi na ba makamu wana. Kala tango ba vena biso ba lita bembo ba bazoko beta ba vejuna ba vena biso na linga mingi boy vena ngai tani. Ah vena nga bogar wana ko comme ngi masunne nini. Ah te mutai bisa ngai te ngamo ka fona trouver ngo kaka. Jina et fongi. Insyllable. Keba Rose en a 27 ans mais Keba aspect danger. Le vieux on a ça na titi le don e ba kinela ba boté net ba juna jana. Net vieux wana. Ta ba so ba concurrence awa na fikini. Tezanga ma sangate. Ils ont comme quoi ba organisateur. Moni ningi ou tout temps comme Noël. Toi on a besoin ba toningo. Ah bon? Donc Noël a kolo ba bon, on sait qu'on a appelle ça concurrence na mutu. Bon on a chez lui un tel ngabe. Mes condoléances pour naï. Bon, ça va. Toké, tu na sur place, tu na kuna. Toké. Bilo qu'on a né au sala lelo. Parce que lelo concert ya mutu pour mutaya yemo quoi. On était en jeu zaté. Mais ça vous en a concurrence. Madame on a se trompé. Mais mutu on a intérêt à côté concert on a pas eu que eza bagarre. Total nani on l'a ta bien. Pour banana bilambati. Total non aspect ya nadi. Total là musicien nenge nini. Et puis ba beta nenge nini. Nena lobi na obo ba kesi ningi ba baye mabe parce que ba yebi ki a refese biso pour na Congo muto azate. Ah bon maître monstre d'amour défi se lancer au Congo mais talaka Olympia na biso talaka Olympia na biso o komba malamu na zoloba bato nan batala Olympia culture peut éviter boluka ya na internet ezali tala Olympia silisa ba muto azana raison parce que banda 2009 wana do na tikala ka place wana non on a créé nzamba sali subilo kwa sika de sikoyo adversaire ndé. Moi, merci. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Plaisir à trop. Merci. Franck, parce que sommes professionnalisme. Voilà. Merci beaucoup. Merci, mon salam. Donc, dans le Kaka, na Noël. Noël au Quito. Noël au Quito. Mr. Uptown never give up. Talaka never give up. Kaka. Donc, ils ont danger trop. Donc, il y a ça là qui nga dans ça déjà parce que muto orchestre au monique ego koka kobeta live attention pour na studio ba ko yima place na yo na clip ba ko accélérer pe luketu na yo est-ce que ba luka bina ngona te alors sikoyo ya ka to beta live très bien wa lobi problème c'est que comme na Congo yango concurrence ya live mais bi ermo photo comme ka wana pour mona ka mundibu mona des petit nga mundibu mona ka lem suba zoka na tena mutu boy ka toti na mona live tout ça problème ngote ni kambo sila mbala 25 minutes muna mutu na ko na ye était ko balembisaki bakanga ville te sala ya munene bino obeta koto botu ba instrument ya bango basa koto obimi ya bimi na bina yo même stade de kotonda parce que talaka spectacle mundi bo sala mikolo tala leki danga fabrikas maestro tala mutu so sepeli senga na matanga papa Lutumba mbwa kanda kabose boulé kabose ya beti na matanga ya papa Lutumba donc ça dit bien que non relève ezali voilà. Héritier n'en parlons pas. Talaka mutuna tembe yekutu ndonga zana zulu kaka adversaire. Pour ça neti ngai ya kaka adversaire. Donc makamuto sa mikolo yo yango wana concurrence. Ya lo bali susute. Tchaba instrument wana, tchaba instrument. Bozuta 3 mois bo se préparer ba moyens zali. Pour tala bino wana ba caméra zali zo zwango. Bino tu boye wana. Oui avantage comme lelo. Tant que ça la concert na yo ba bazo zo déjà. Ils ont comme mon internet. Donc musuku tozo filmer bino ba mozo en direct. Moussa fait en direct Mbalamoro. Alors mon c'est ton ça va faire oui on a qui dans 5 qui déjà bana besoin non quand bah oui mais quelle inspiration ça doit tellement boyo moko ça le ce que lumière mais tu bingo one man show mon c'est d'amour oui donc ezaki d'abord un moment moko il y a pression parce que batu ba éviter mais nazako lo bawana cercueil ya papa Lutumba ezaki wana président de la République azalaki wana excellence Vital Kamerhe maman na biso Janine Mabunda azalaki wana ba konzi ya ndenge na ndenge ya police
famille à Papa Lutumba Zalaki, ministre de la culture à Zalaki, il faut dans le Balikamo Boye. Mais ce que place c'est ça la pression. Parce que héritier à Papa Lutumba Yewana. Ah, mais faut le baper net il peine ya zakolo ba. Mais ba tumusu ba comprendre ba verbe musute na bandaki na lobi boye. Motako zala toujours occupé. Oh azana temps liberté. Oh yene ngazali wana misa temps peine za la raté. Mais azoaka temps ya kokufa. Mais au moins tu le connais wana, c'est clair. Moment na mutu pas comprendre kate. C'est clair. Lui va topé ça ngoka attend. Et nous le banini, ya wana moni na vie, les musu mwasi na mobali. Ote na benga kote na soki tenter, lokuta, olingano nga bien te. Oh mutu nanga bitso na benga kote mikolo bulu eleki mingi. Ah, na ebisio mais est-ce que mutu pena na 10 journées si la zanga 1 minute ya yimoko. Ça en a toujours. Parce que lelo est-ce mutu soka beli ya pena que non ah na attend que l'hôpital terre, malade ngo sala ka olingi ya. Te ozula ngotan. Vous allez quelque part moi conseil moi pour nous l'axaquer. Makambo est important dans la vie na biso ozula ngo kaka temps. To prétexte ma tante. On a tenté au bona boy. Président de la République malgré l'occupation na est-ce qu'il y a quitté pour na mona qui comment les important. Voilà. So le muto urbain qui matanga Papa Lutumba te parce que na zo qui tenté ils en ont le kuta. Na ye na ego verbe ozo tungisa batu pour natanga ba verbe news tout pour monsieur zaki na clair. Verbe ozo tungisa batu na moni ba komilinga mingi. Moto andimaka pasi po ezali wate. Simandimaka liwa po eza pasité. Moni. Mais vous pouvez comprendre comment on a évité. Mais moi passer. Bon, moto andimaka pasi po ezali wate. Simandimaka liwa po eza pasité. Ouais, ce qui est vrai, on comprend avec le temps. Yo qui en première fois, deuxième fois, troisième écoute ne comprendre. Donc ça dit que mutu à cause de la zui accident. A zui likam. Andimi pas c'est pas kufate. Te, andimi pas c'est pas kufite. Pas kufite. Andimi pas wana. Abia même mutu akokata na lokolo na accident, on abia vraiment heureusement vraiment na kufite vraiment natika la tabo premier ate. Mais souci à lokolo wana soki leki mingi na passe. Mo komoso mona lobi, malamu na za na ngate. Que na géraka pas chez lui donc ce qu'on a expliqué boy na bandeli sous verbe on a mon comme clair dans mutu mutu ndimaka pasi po ezali wate sima akoma ndeko ndimaliwa po eza pasité donc comme on a que po mutu pena ninga kufa ya solo na maladie à souhaiter liwa souhaiter ngo pena omoni biso na poto par exemple baba ça basa na poto ba ebiango na ba homme de vieillard ba mi bangi mususu ala mwina tongo mona fâché moni beaucoup de nous fâchés pour un habit, c'est peut-être né dans la mouki. Vous comprenez? Né dans la qui on fait continuer kaka parce que la moukananga comme le la torture. Voilà. Donc mouton dimaka passi pour les aliwate, si manima aliwa pour les capacité. Merci beaucoup. Merci Marcel Damour. Merci. Merci à vous chers internautes de nous avoir suivis avec beaucoup de plaisir. Vous avez tellement ébélé, vous continuez à commettre la biso, je pense que tout ça lié au fait tout ça là au Bosnia qui biso, au Tinda qui tout ça là pour artiste Nabino préféré, Monstre d'amour, Félix Oazekwa. Merci beaucoup également à l'équipe technique et rédactionnelle, chapeautée par Chaton Kolo. Et merci également aux Engalina ainsi que tous les amis qui nous soutiennent à travers le monde. Vous êtes ébélés. Alors je vous recommande bien sûr cet extrait de ce clip honorable à l'État. Et à très bientôt. Au revoir. Abonnez-vous massivement à Wandé Source, qui tape dans le terrain, à récolter l'information. Il y a vrai, s'il vous plaît. Donc, Total Afrique Info, Info Afrique Bimaka, Info Afrique Bimaka. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTS Moko, Afrique Info, avec Franck Semaï, qui est en Dankala. X-Pass.